5 h du matin dans salle de Venise. Et qu'on paie la moto avec cours de gras. Ma maman Paris, Maya Sika, on est ensemble. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont un Congo Mubimba. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Fin. No image, Banza Sango ya Congo, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino. Photo image à Paris. Babi Edino image. Sale image. Panzani Congo Mobimba. Eh! Chokomone timatuta. Chikofoche ya chopayo. Mbote mingi na balandi ya www.panzasango-ya-congo, autrement dit Panza Sango Bilili. Yambo ya kobanda masolo na ngai na pesaka mbote na baye basungaka www.panzasango-ya-congo baye basungaka Edino image. Vraiment batulukola ba Claude Lukeba Kweno en direct de Suisse-Irlande, l'homme de jugement par défaut. Azalaka toujours derrière Edino image pour na soutenir moralement et financièrement. Et Patrick Emaloavengi Global PM Service ezabon na Château Rouge, agence ya bemoko utselelo lobby ozwi. Kasi azalaka pe mokote bazalaka na ba Igor Balou simple mebo, Karine Kenga mama social azalaka pe longo oyo asoutenaka Edino image Panza Sango ya Congo, Karine Kaya femme d'affaires baza ebele oyo basoutenaka Panza Sango ya Congo. Kasi Edino image Panza Sango ya Congo azalaka pe mokote azalaka pe na ba oyo aye azalaka na bango de temps en temps oyo basalaka na ye elongo batu lokola ba étoile d'amour top modèle des médias kombo wana soki natangi yango te et ça la bien te fo natanga yango parce que batu bakoma ko déclarer au bosani étoile d'amour toko vanda wana te pour na ko banda masolo na ngai eza bongo naza ko analyser par rapport ya ba artiste na biso ba patron ya ba orchestre na biso oyo ya mboka Congo RDC ndi naza ko s'adresser mingi na bango pour être ndika baloba musique yango kufa nango musique c'est vrai pendant quelques années, quelques temps, musique est en baisse makasi par rapport à makambo ya mboka ndenge esengeli ifale etambola. Mboka eza ndenge baloba ndenge tolobaka pays est en deuil, c'est pour ça makamba musique eza mwa mkia kolala. Alors nauti ko landa ndeko mobali artiste musicien moko na kombo ya Suzuki Luzubu na moni aza ko s'enflammer aza ko alobi mingi sur ex patron nae Kofi Olomide. Alors na habité na musique na biso ya Congo RDC et ezo sengaka ba mise fo basa la pauvre aussi bazwa ndenka bazwa ba musu bakozwa te na habité ba patron na biso surtout na ba patron ya ba orchestre tout ba patron tout ba faire ba patron nyonso tout ba faire regola tout ba Fali Poupa tout ba Kofi Olomide Jibin Piana ou Ranson on nous a dit kaza patron. Est-ce que ba musicien na bino le o ba beta na bino na orchestre na bino ba kenda ba longa ba musu ba tikala ba musu ba kima na ba poto ba musu ba tikala ba longa ba raison personnelle neti ba yebi ke kinganda beta ki na orchestre boye soka beti nzembo ya orchestre wana est-ce que eza mabeto malamu ko beta nzembo ya orchestre boyo wuti ndenge Suzuki ya auto sa ba réclamation na et to moni yango vraiment na ko pesa pe raison aussi parce que banzembo ya zo beta wana eza banzembo abeta ki na quartier latin pas ya patron na Kofi Olomide. Alors ezof awana poto musique ezala souté ba concert za souté quand ne moko alobi pona kolongola ba stress esengaka moi ba weekend tozanga mingi libanda bobika vie à Paris ne ezala vie Europe na africaine ndenge monté
Europe eza na ba craquage ebele musu pas ça la raté ça la raté musu ba ça la rapé alors pour nous longola mo ba craquage on sengale mususu na ke kolia monta ba pa jonga na kuna na wenge pusana to vanda bazobeta kuna na kutana na les anciens des quartiers latins bazobeta kuna na koyoka mwa mkenzembo ya Kofi Olomide kuku na koyoka mwa mkenzembo ya Zaikola Ngalanga na koyoka nzembo ya Wenge comme mesano. Alors pour ngai na ebité pour na bino bandeko bolanda biso est-ce que eza mabe ne bandeko na biso ba musicien o bazaka biso na poto awa o batikala na poto awa kobeta ba muziki banzembo oyo neti ya Fally Ipupa kobeta nzembo ya Kofi kobeta nzembo ya Nyoka Longo kobeta nzembo Wenge est-ce que ça mabeto malamu bopesa ngana no ya no na parce que namoni ndeko na biso Suzuki Lubuma s'enflammer mingi parce que batindelaki ye message que na Kofi Olomide abeta asu banzembo ya quartier latin te Suzuki azamwana ya quartier latin oyo awumeli na Kofi na quartier latin oyo asali makambo ya minene makambo oyo bato bamoni ezala banzembo neti sila jamana na nalingi yo lokola na kokachwa nzembo lokola na yebaki te prime ko elanga bolingo mamanga na we uroro sango etamboli lokola molinga likaya epa ya baboti bayo bango pe balingi nga susi yanga na yo esilaki te nzembo wana ekanga nzembo wana yango bimisa pe Suzuki 4x4 tuyebi yango ezalaki na vocal moko yamba otuna ba oyo babandaka bolingo ya sika ntango nyonso mobali kobelisa mwasi na efimbo mwasi pelo vocal wana ekanga masolo oyo toyebi ke Suzuki 4x4 abimela. Alors patron et orchestre vraiment s'il vous plaît botika pe bana na bino o ba sala pe pona bino ba vivre eza banzembo o peut-être so ba beti pas mettre jonga ba beti on a tapis rouge ils ont ça pe moi batu makanisia omoni muta kanisi belle époque eza bango te ba pekisi musique ke beta na poto eza nde condition ya mboka esenga ke musique ko beta so na poto ti vie ya makambo ileka vie ya ba musicien ndenga ka bobi raison ngai te ngana bino ngaza mopandi sango so bino boba musana bino beba ngape na koloba musana biso pe beba biso pe ba pandi sango ya Congo biso pe ba cameraman to tambula nzela mona bino. Alors ngana opesa juste conseil na ba patron oyo ya ba orchestre o bozo lingate ba musique na bino ba musicien na bino mo bana o bino mo ba fruit na bino o bo bimisi lelo ke mokile ye babango babeta yango te eza penza quelque part na poto ba misemi basala musala pe Suzuki utolo bango ba misemi basala musala te bakenda musala te balela kaka na musique na bango. Alors na musique ba kolela soki o na sala album te abeta ka musique oyo esika ya uta eza nango normal mopa o mokonzi okoti la bana na yo babetaka na ba survivre na bango quand même la musique wana et ça la bien parce que musique wana nde à travers musique toujours mona Kofi Olomide soko tiki bana babeta le ça elo opété et changer opété parce que ça mopa o mokonzi o tika la mopa o mokonzi icône o tika na kata Afrique eza yo la monika ngana sala ka nazo loba nazui par yango moi muke par rapport na moni ndenge ndeko Suzuki aleli ba makamu suza bimisi na kati ko bimisa pete peut-être pour na kanda po ba yebisa yeke ye moko alobi amona ki yote tango lobi yango mais bazo yebisa ye na ba matoi batangi komba batu o ba yebisa ki yeke mopa walengi sute bobeta banzembo na ye et ça lié pena bien parce que Azamutu a contribué beaucoup na quartier latin avant les autres baya yazalaki déjà parmi ba premier musicien il y a quartier latin où il y a la fierté à quartier latin soit ba première ou deuxième troisième
mais asa parmi le musicien au basala fierté il y a quartier latin. Alors wana congolais a contredire yangoti. Ce qui nazo ba mabebo contredire nga. Suzuki ayemba banzembo oyo eza banzembo mibale otoyebaki na otoyebaki botonga ya bino planète mosusu primore o la terre okozanga libonda ya Noé ya solo la terre eleki bolu nakotuna baoyo babandaka bolingo ya sika ntango nyonso mobali kobetaka mwasi na ye mfimbo mwasi mpe lokola azwa monoko ya mama na ye akotuna baoyo babandaka abota nasengi na bino bo changer caractère nasengi na bino bo changer habitude mama ngana lele toyoka yango toyemba pe yango parce que po azalaki pa ya Koffi Olomide so azalaki ne pas Koffi Olomide donc to bape le Suzuki te mais grâce à Koffi Olomide toyeba Suzuki alors les grands mopao nde kaka Suzuki au tcholo ba mwana na tcholo ba zala fier na ba bikela munayo oyo bimisi zala penda fier parce que ba ça la paix honneur no nakata poto. J'espère ce balo ba mabe na yo tout le monde ba guerre ngoro bandawa apocalypse à côté la kiyo apocalypse à côté la kiyo na ba guerre yaki entre ba manquement et ba respect webikaka batumso quartier latin comme quartier latin na wenge boyebika nde zalaki apocalypse na monaki azoki pena par ya Koffi Olomide. Merci vraiment ba ene so bolanda ngai en tout cas tokusenga kana ba patron ya ba orchestre bolinga te ba musicien na ba kufa pauvre poto eza pasi poto so yebi nzela kayute eza pasi musicien o yebi nzela kayute eza pasi pona ye na poto o pas vivre akoma gigolo akoma mandia ya osenga kaka ba makambo oyo to bando mona na kisasa ape ekoma ya kobeta matolo ndeka baloba ba musicien bazaka dire na matolo mingi ba komema ngopena kata poto awa ali poto awa bali ko musalati. En tout cas, nous avons ba patron nyonso na zui par ya ba musicien oyo bazakana Europe awa bazo vivre na Europe ndengaka mitindo ya mboke pesama ba bazakana Europe ba vivre na Europe o ba utaka libanda a moye ba betizati. Alors tuzalaka na mo ba kwena biso oyo toyeba ke so na kekuna na omona Emelia azakuna wenge putsana to vanda tokoyoka ta ba koko madimba tokoyoka ta ba tadele mbisana nu singa tokoyoka ta lisaponge okali madamu takosa udie papa na Eva ngonena à travers mongongo ya Edino Image akonzemba o banze moniti wana soto ke bane mutu bamuzangi vinanga ekomi lokola libanke babilo konisa banzembo babilo kandenge wana toyoka ngo epa maître Jonga toyoka ngo na batapi rouge epa vena so Fredi Mputu toaka na déplace wana oyo makamba bien salamaka pa maître Jonga et puis pas Fredi Mputu na tapis rouge kuna omona ba mission quartier latin nyonso omona ba kuna bamboshili pasa ba Jordan Koussa ba Junior Ambry ba Jo Solo Pati Baz, Didier Lalas, Eddie, donc tout au monde la bangwana bazawana. Chamberton, n'importe bango tout bazakuna, okuta bankuna. Alors so zongi pas ya maître Jonga, kuna so mona so équipe nationale so danger so kuna, o mona ba Nokolias wenge pusana to vanda, o mona ba Suzuki Luzubu, o mona ba CNN Alligator, o mona ba vient l'épisode à Congo ya Poli, donc l'épisode chaque vendredi, samedi, dimanche et indaka pareil pas tapis rouge vraiment nga mingi na kinanga kolobaka yangwana bande ko ngai nyonso oya ba Lion de la presse to kumbaka musala mso liboso kinango liboso na 5 ans la ba patron ba site ba patron ya ba orchestre Fali Ferré JB Wera Koffi Olomide et les autres Wazé quoi
bino nyonso nga sengi soki mwana alekaki na mouvement na yo aleka na ndako na yo soki lelo asali nzela na ye amekata ko survivre na ba œuvre o ya beta bo fungula ba maboko botika ba beta kata yango parce que ba droit d'auteur za nango bango ti ba droit d'auteur za ka bino parce que ba yebi ke chanson kuku eza ya Koffi Olomide ba yebi ke chanson boyeza ya Mese Waze quoi ba yebi ke chanson eza ya Mese Le Karma ba yebi ke chanson eza ya JB Auto ya Wera soki ndeko oya ulekaki na groupe na yo po yo zaki patron za ko futa ye a se retrouver te na moment où vie comme un peu difficile alinga à survivre tant na moi ba centime botika ba beti ça nango lote batu bozo me songi ke oh non bati ko beta musique na biso pe na poto mais baza bana ba uti pa na bino bo encadrer ba polo lo ba bo souffrir na bango baté mingongo na bango pesa na kata ba disque na bino wana so ba landeli ba droit na bango aussi bino pe boza so bino boli bokangisa bango bino pe boza ba kangemi parce que bango pe baza na ba apprenti na bango na kati ya ba CD na bino ba kombo la bango zali ba beta na ba disque wana nyosto wana alors musique o dobeta ou bien tapis rouge eza musique mo sa déclarer ti eza ka juste pour ba sala mo live pour ba survivre moto yo aza musicien pour akende kayo la mukatongo c'est pas facile hein so mesana wala mukatongo te okokati donc cela veut dire ba pesa mungongo po yemba po vivre nango donc akoyemba ka banzimbo o ya betaki na orchestre ya utaki ngala singa kaka na ba patron boza souple bino si besoin majorité ba patron besoin déjà bokoma la bambongo na bino ba voiture mais tout ka to mona ka yango bolaksa yango pe mabeka eza na mabeza na ba musicien na congolais soko zui comme laksa yango bozomona bakoma ba jaloux na bino non bakoma ba jaloux ti ka bato baza ko pesa bino yo zui lelo okosa ba vantard alors c'est pas la peine à autant mais ndeni bodo bato bakosa biso tant bayaka to pesa bango nzoka kuna nde bazaka la ba riche allez makamne c'est bébé ba ko pesa pe souti mais bo fungula nde bana na bino ba porte Suzuki le limingi Suzuki le limingi pona papa ni Koffi alobi yango mingi alobi ngate mna lobi yango bokolanda ngana ba émission ya li na internet so bobeti Suzuki bo mona émission auti osala na ndeko na so pichu mangaya ndenge alobi pona papa na ye Koffi Olomide vraiment abi papa na ya wangana kiye alobi que c'est Suzuki sa kufa donc tout ça on a ezongelié atala ba émission na ezongelié fallait qu'il aloba alobi wa ko loba comment papa ko boma déjà mwana na yo mwana na sana na vie ko boma obomi plus de 4 fois mais les lois commis 8 fois Suzuki vraiment c'est pas bien tout ça la fier na bandeko oyo tout travailler na bango o ba contribuer na ba œuvre oyo ya biso to sala pour moi aussi je suis fier na bandeko ngana zaka na bango ponga pe na za lokola comme chef de guide on a guidé pe moi batu ebele na musala o ya biso to salaka donc na fier ya kobeta tolo na bandeko na ngai neso onga la travailler na bango lelo so ndeko na nga a sala lelo ko mo onga la sala je suis fier na kufungula maboko sala na kangele banzela ne poani merci bandeko neso bokwa kolanda nga na minto yangwana ba patron ya ba orchestre wenge musique tous les wenge quartier latin orchestre nyoso sur za patron bozaka motema mabe na ba bana na bino bana na bino obo bimisité bana wana na libana nde basala fierté na bino na libanda ya mboka nde basala fierté na bino bango nde babunda po na bino non la mona de place ba traiter Marie-Paul c'est les jeunes zawana atika ngo le kandengwana c'est les jeunes za place ba traiter Marie-Paul o bunda fo boy bango bo bunda yo mona ba traiter Marie-Paul ti so c'est les jeunes yo kiango et comme il y a fierté ya patron na ende yangwana ya vie na ye o ye moi considérer que ça deuxième père na ye c'est les jeunes alors ba vie na biso pe mususu wana bo comprendre que na libanda ya mboka RDC babundela bino na ba artiste na bino oyo bino bo travail na bango longo bo za souple bo fungula ba motema ba zwa nemfiske na moi souffle oyo
ba récupérer ta moi ba somba pe ba lopango loko bino bosomba ba somba pe ba voitimi tout kaloka bino bosomba ba meka pe kozonga na mboka po basala ba œuvre na bango ndenge bino bosala na mboka parce que awa ba osala eloko te ba osala na bango mais eza mboka ya batu nyonso basuwe na bango esengake fo kozonga kisasa mpona kotonga mpona kosala oyo nyonso tokosala. Merci balandi ya panda sango ya Congo bino nyonso boyaki na boyaki connecté branché na moment oyo bolandanga e abino mopandi sango ya Congo Edino Image juste na ngala sana analyse mpona ba patron na biso ya ba orchestre vraiment boza motema malamu boza la gentil na bana na bino oyo ba contribuer na ba œuvre na bino so bokina ba sasem wana bokomona ba kombo ya ba artiste moko na moko yali et puis ba artiste yango o bazobeta ana poto ba beta na ba disque nyonso o wana bino bozolinga te ba beta. Alors pour na kosukisa en tout cas ba patron ya ba orchestre botika bizaleli wana ke o contredire mwana na yo oyo asali œuvre na yo bobundi na elongo tilelo yo komi ndenge komi wana botika kimotema mabe bofungula bango mitema bango pe bako organiser moi quelque chose vraiment mingi orobelati bozwango mabe te na pesi juste conseil oyo ekosunga ngai na yo kimotema mabe eza nango na sens te tout ça motema malamu po makamla biso ekende be liboso linga babwakela ko ba fleur ke babamba ko ba manga kopola eza mabe makasi vraiment ba ine so bolinga ka Edino Image bo s'abonner na site na bino à www.panzasango ya Congo où tu peux sabino ba information na source et puis il y a une autre chaîne encore là eza biloko ya vie na ngai président Adios Alemba mutu apesa ki approfiter ki pona kombo wana tindika bilili eza lanzela vraiment soki bomoni Edino Image tindika bilili pour s'abonner eza site eza chaîne na bino à YouTube chaîne na bino à YouTube de ngona Edino Image tindika bilili vraiment biso bika biso tindika bilili to panzaka sango mbalo sokoto tindika ne bilili babito panzate mais to tindika yango wana eza prophétie ya ve na biso président Adios Alemba à chaque fois so amoni tindika bilili boyi babilo muso eyaka eza molimo de tindaka tindika bilili neni tindika bilili ale ngapena ale na examiner ngabite tindika bilili za makamba bien na tindiki yango pe mbalo bomoni Edino Image tindika bilili eza pe na nzela bo s'abonner en tout cas bo s'abonner ba ebolinga pe mabanga naza wana bolinga mabanga na zawana pona bino ba ebolingi kopesa o sango na yo panzana o restaurant na yo panzana o salelo ko moko boye olinge panza sango luka Edino Image to sala yango communiqué nécrologique o matanga olingi to panzela to panza sango nango to panza feti to panza anniversaire ni nyos oyo so yo kolinga activité ni so yo linga contactenga to solola entre nous les familles lendeko to salango na motema moko. Merci balanda panda sango Congo mingi ya kolobezalaki te mais mingi ya kolobapezalaki na la sukisi na ngawa na pesi ka mbote na bayineso o balinga ka Edino Image bato lokola ba Edgar Mokonzi Vision News TV Nancy Odia Lanette Katanga wana so ba collaborateur Edino Image et sans oublier Étoile d'amour top modèle des médias kombo na so na tangi ngote ezala malamu mingi te parce que bato ba comment zelaka tanga Étoile d'amour tanga pe les véritables Gisèle Eumba Diamant Noir vraiment et ça motema pas c'était parce que baza bano ba souffrir nanga elongo on a bundala bango elongo. Merci et sans oublier Blandino Sako Lion de la presse Bassa Ebele Blandino Sako Lion de la presse Chantal Bola sapé de nono Sœur Clarisse Lizarazou Jessica Tilan dans la personne de la musique perso Ali Soda Makasi Nora Digital Soda Makasi babunda pour Edino Image Lamine Donvo babunda pour Edino Image le comment pe poto na poto Kelly Katenda Congo puissance Blandino Sako Congo audience vraiment bota la raoni so babunda na Edino Image vraiment je suis fier ya ko zalana bana wana elongo ya ko loba bakombo na bango na bisibino ezande makambo vraiment boza toujours connecté branché na panda sango Congo et sans oublier Lion de la presse tous en rendez-vous les 10 mai boyebi place to kutana boya ebele tout ça la makambo to ko sala Ramsa Gaya Blaise Zebede Karine Kaya femme d'affaires Karine Kengamu maman sociale
vraiment la personne Mambote Place Boali. Judith et Sebo, maman Suleiman et Aïcha. Bientôt à Lyon. Armida Love. Armida Love, na sepeli Armida Love. Talara Suyote. Sokiyote na Musus. Armida Love. Love. Tout ce qui se kawana. Merci. Boza Ebele, Sylvie Matuidi, Jackie Matuidi. Maman Nabiso P 60 ans naïe. Tout est au sepela. Yango boyebi garate di no image beta ba world. Biso musala kaka. Bino ba toujours ba ke o di no image o abebisa musala. Ah, vraiment Nzambe yimuka yebi na zo bebisa musala, na zo bungisa musala. Edi no image panda sangwa Congo. Na linga bino mingi, Jise Mwanda. Na linga bino mingi, Teddy Mola. À quoi ça sert? Vraiment mingi olobezati. Adi Londolé célèbre bon comédie. Vraiment Nemsa Binut. DJ Geneva, Music Pro. Merci, vraiment vous avez toujours connecté. Patrick Malavengi, Global PM Service. Nga asukiawa. Vous s'abonnez na Panda Sangwa Congo. Tindika Bilili. Merci, merci, merci. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye. Patrick Malavengi délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malavengi. Vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal. Même bongo, Kolukano Minonote, Maman Global PM Express. On bise toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc. Patrick Malavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi. Na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC lo makasi. Oh nyoso, alingi, atina biloko, kuluka mundondo te. Tokutani awa.